fana zonga kana kin bolanga prophète so ye poto oye kishasa la kisa biso ba tuo to besala komona bose pla komona na simba liboso bongona na yamba ikabamba et puis na yeko yamba moyundo et puis na continuer na bande ko susi te kepa mundanga nanga mais lelo oyo na kamwe na bokiti na ye ba ba star bazalaka un peu orgueil je dis pas orgueil mais un peu orgueil andimi vraiment alongwa pesa zali aya hôtel ngati na kati hôtel là. Et c'est qu'à coup de fil, pas mal à Benguier, à Yebinza Benia au Sala, à Yebinza Benia Sankatabumunae, andimi vraiment à Yapé à faire la mouille, Bandeko, na Yebité. N'a pas moulé amis collègues au Sala, pour Boyebike, Bolingabo découvrir via comédien de mais Boye Baki Bazali, Bato, Bayebinza, Bakol, Yonanga, Bakol, Nakwanga, Bakol, Mikate, Bakol, Penapoto, Ngai. Mais monsieur Zaraso, comme le niveau du colo, à bosser Ninza, on a bossé par camarade. Mais hier, andimi, à l'obénangay, prophète Naroya, pendant le Kumu Nzambé. Et monsieur Salam pendant le coup de mais pendant le coup de Zambé pour nakoya ko témoigner mon Zambé. En tout cas na kanisi nazali ko lobela moto bien so na kombo ya Fiston. Yemo c'est peut-être. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour pasteur. Na benga yo Fiston na benga yo kombo na bato yebi. Est-ce que ça yo mo présenter bato yebi so zanai. Lendo ko na bino o bolinga mingi o yepalinga bino mingi. O tango nyonso soki bozo sambela bochaka na mabondeli o pe aza ko informer bino na minute yo vous a déchuté parce que ba prière na bino e komaki Penzamba Zosal. Donc, ils ont bon de bino Fiston Saïsaï. Oyo boyebi bo sepelaka na ye ye pas sepelaka na bino. Et le revenu de la service vraiment que oyo to so na ye et ça les Fiston Saïsaï. J'ai l'impression aussi que na monaka moko na Angola nenga sa ko ba moi na ngate ma sepelaka na yo na mosina ngana bana na bande comme sous babi oh Saïsaï ngabino le Saïsaï. Donc, j'avais la confusion et le revenu de la service que oyo na so na ye ah ya Saïsaï. Bato ba wana na basi ba yebi Saïsaï ya bango. Bamona na mamicho tanga l'accès bango Fiston bamona pe na baloketa soso voilà na biloko belé na papicho pe donc na biloko belé na salaki bandeko bayebi vraiment mutu nini oyo ali boso na bango na si bana miso vraiment pe na matoi ya boyoka donc ils ont vraiment ça c'est bino ba c'est babimi belé na bangola na bambujimai na bakisangani donc chaque province ba pays nyonso ba moni ngabazala na saisa na bango donc ezali ngolu ya Nzambe na monité à quoi bon mutokolo bakengana yaki na innovation na théâtre soki eloko yo créer ba ba na ngoto voilà alors pour yeba que tu es un bon maître il faut oser na ba élève voilà alors ce que na ba élève te oser maître donc na ngolu Nzambe Nzambe salinga grâce que comme pe na bato bakomi kolanda pe chemin afuna jouer pe un jour na koma lokola ça na za la pe lokola nde ça jouaka donc ils avaient grâce wana et ça la ko nini tango zongo na batus basolanda yo ke batus bani komo ça mais ce qu'on ça yo autolbi 15 ans 20 ans 20 so ba ceux qui ça ko ça yo kolinga te mais il fallait que ça bi mapoko mo ko ça yesu ko ça la ko nini tango mona lokona basolanda ça na kumisa ka monena Nzambe parce que batu balanda ka mingi loko eza bien. Donc, tant on a vu qu'il y a un boulouté ou un bateau dans les soumous, tant on a vu qu'il y a un boulouté ou un bateau dans la pauvreté, un boulouté ou un bateau dans la distraction, mais tant on a vu qu'il y a un boulou oyo, ndela pardon, ndela oyo, et comme katina musala oyo kolesa yo na bana na yo, ndela oyo comme mayo kati par exemple ça appelle les soumous. Donc, nazo mona que ils ont malamu quoi. Ça est-ce que au bala est-ce que c'est une question pour nous bazo comme star moi c'est ngaba moi c'est matete moi c'est na bibwa moi na mona ki ko tika ba to kota makamona na mboka ko tika baba na mboka nini ya école comme na badara mboka na ko sa pe ko tika ba mo tiki moi est-ce que vous avez moi si pour na moi pas na mboka na hote bon na yebite est-ce que vous allez chéri wala la ça ba ko ko ça étonné te ça ça toujours na maman ba to ba yebi bana tant to chabu ko ma velea chebo Yohana Zati de Landako, toujours préparé mariage religieux. Gloire à Dieu. Toujours préparé. Ça Yobala. Yobala. Nazana. Père Penago. Papa Chobo, moi, la publicité, wana, papa, pardon, lui, wana. Ah bon? Bala Langai. On a Peter Bodo. On a pu me faire la souris, mais il paraît que les centaines, on a pu. Oui, on peut conseiller le courant qui a Peter Bodo. Pour moi, je suis théâtre comme Peter Bodo. C'est qui au Kondi Babengi à Peter Bodo. Botala bana oyo mi balé. Oyo apita bodo oyo mioto. Alors voilà, na kumisi na je pense que vous reconnaître mutu na bino ça na lokoyo. Mais ce qui na ye penza na makambo e bande ko ngai. Il faut to kota nya pona cette émission. So na ina makambo izongo banini. Ni no bake eloko moko za masena kata bomo na ye. Donc na boso. Mais ça ni na ye banano o bande ki théâtre nini. Nani apesa ye go na théâtre o bano
ça théâtre ngai mpona ngai théâtre eza destin voilà eza destin en tout cas na kobuka lokuta te mpo nasala théâtre eza na motu moko te apesaki ngai ku nasala yango mais eza destin omoni Jonas ntango bandaki kokende koteya nzambe atindi ye akende koteya na Ninive Jonas ye alinga change nzela amati ake na Tarsis voilà amati na masuwa lokola eza destin ya nzambe abaki kaka Jonas moto akokende koteya na Ninive mbongo eyaki na masuwa wana ntango bato bakomprendre te Jonas azwaki courage aobisa bato abitala makambo ezoyoela bino eza problème na ngai bazwi babwaki ye na mai to babwaki ye na mai baleine ameli ye asali 3 jours na libuma baleine mpe baleine ake kosala nze wapi kaka na Ninive oyo bandaki kokima ozomona donc nga mpona nga théâtre eza lokola histoire ya Jonas veut dire donc eza destin na nga nzambe aponelanga et puis théâtre eza inné moni bandeko mosusu bana ina baotanga nzambe apusinga mpe pembe na ina me atyenga ine kwa na théâtre eza na makila donc tobandi théâtre na paroisse Saint-François toke nango na école Saint-Georges na Kitambo déjà na école bandeko mosusu baokoma bango bokoyoka nzembo avec de tels élèves mais nga baokoma déjà la comédie avec les comédiens mafinga donc bazobosana même ke naza élève na bango ntango ekomi na ntango ya kokoma ngai na programme ya bajournée culturelle donc c'est comme ça que c'était parti et toye kosala groupe na biso moko Bagaza ya paroisse Saint-François na Kitambo nde na entrée afdel na l'an 1997 président na ngai oyo amemaki nga sikoyo na vie professionnelle président na ngai Mars Kadiombo po nasenga toujours nzamba pamboli pasa azali nde aye kozwa biso nyonso na ba V12 na bapakano wi bachino na batutu équipe wana nyonso tozalaki sikoyo kosala pa na ye alors na l'an 2000 nga na créé groupe na nga groupe saisai oyo tokendaki elongo na bandeko V12 toyekorekete bapacifique banani natuna na question ntango président na bimisi yo obeti président no virunga balobi boye j'arrive là c'est pas une polémique balobi boye malheur fils qui ne fera pas mieux que son père na ndenga bien tosola ndenga bien lelo tomoni saisa aleki na président na ye c'est dire quoi kolege na neni tomoni c'est balobi en tout cas bon na koleka eza eloko mosusu mais tokoloba déjà saisa ya komi na mwa moment moko oyo peut-être président na ye mpe azalaki na moment wana omoni na vie na biso toza na carrière et puis toza na temps nzambe apesi motu carrière mais na kati ya carrière ana espace moko oyo apesaka motu alors na espace wana soki oza na intelligence te nde orate donc na badomaine ata na maçonnerie osala 20 ans ya ozala maçon mais ntango mosusu ozalaka na 3 ans moko bandozo bamarché bele yo moko ozokomprendre te donc motu nyonso olingi ndako ne yo moto otonga yango so na moment wana soki olati orgueil na moment wana olati fier olati lolendo okobanda omona kaka neti 20 ans wana nyonso moment wana ekozala okomolia mbongo wana na loyenge ntango moment wana ekoleka nde omonaka bakomola biso misaka motu nyonso aza na moment wana motu nyonso aza na moment wana lelo so nzambe asalinga grâce par exemple nakutani na président de la république ntango mosusu 3e to 4e président de la république ya mboka na biso eza na bacomédien mosusu bakutanaki na président oyo ya 2e république eza na bacomédien mosusu bakokutana na président oyo ya 5e république eza na bakodo eza teke bakobanda koya kaka nga fosaisa donc eza moment moko boye donc et puis kotia mayele na mosala eza teke soki patron na nga alakisaki ngai 1+1 égale à 2 faut la tirer avant le système il y a 1+1 égale à 2 la singa au Kenya faut na baso patron na la singa 1+1 égale à 2 bon 2+2 égale à combien voilà ndema yele place ya moi na place zo ke ndozo kola ça c'est yebisanga siko mauvais souvenir nini uzana na théâtre afato kotana ba bien tona loko ni théâtre pesa mais mauvais souvenir oyo tikala ngo tilo leo msusu wa na souvenir mo bo ifa ba kena na église ba kena na église te na souvenir mo pasteur mo sambela po na ngabete na théâtre to bengi le film congolais et loko ni mauvais souvenir ni yo sana regarder tilo en tout cas oui ça on a passé na théâtre oh vraiment nazara vraiment na otala boza ba liwa presque ya ba artiste comédien pourquoi ba tatu kalombo na si batu ba yebi na parcours à ça la majorité des baboro nga na sala ya groupe ça c'est pas tonding il y a groupe ça Katuka Lombo était toujours invité donc pour moi il représentait rôle moko yo vraiment na évité quoi
ba liwa ba acteur nanga lokola zwao ba bandalo ba kebano yo akufa na beto yo bandono yo oh mon dieu akufa zwao akufa lelo na mona ba sundia ta ba jouer mais na système ya zwao wana batu ba yebi batala mettre nyama yenda zalaka papa na poudre de chasse voilà ah poudre nyama beto yo haya panzo yo donc voilà zwao wana akufa acteur nangai donc mbala liboso na vina nga pena na lela ke mutada pena ko bando lela ba okanga yo ça donc ça pas mauvais souvenir na nga pour le baloko repelinga loko moko ndoko le bamisi ba artiste ba terre comédien ba kufaki mais je me rappelle vous étiez au courant donc quand nous sommes monsieur Suko bande on est dans notre vive il y a sujet abimisi loko na sepela ngomingi tango bato bazo kufa vous étiez averti Zamba Bengingai na janvier, je crois 2009, na Bengaki Kabamba, na répété ngo Kwedi, na Zongela Paya Masumu, na Lombe. Na FC Genzamba le Bilangai tout ça, la prière d'ensemble. C'était en janvier, là, nous tout à fait. Donc comme en avril, tout mai, tout février, tout mon visa est boyo Kolandala. C'était quoi? C'est la toute première fois ça dans le monde, ba comédien, tout ba star ba fait belé ne voilà. On l'a qui poison, bon l'externe bien na bien pour 6, de répéter ça qui ni logiste, il ça non. Yo mo pose na katsona osala ki accident munene na tokota na likambo ngai nazoyeba eza eloko oni ete omoni bato ebele to balanda na TV boye. Moi je suis un chrétien croyant catholique. Oui. Je suis un chrétien croyant catholique. Voilà. Je ne vois pas à quoi bon Nagoya prophète Maobe avant d'aller dans Londres, mais il y a 1000 tchèques, il y a McDo. Alors, on a bandi qui est la télévision, on a ça, les promotions, propagande, il y a Maramoumo, il y a le Kouta. Il est passé de l'éternel. Voilà, c'est pas dit que parce que je suis un chrétien catholique, que nous avons un message. À quoi on peut s'en aller voilà. Nous avons un message et qu'on y à travers Moualim Mouroté à l'islam. Nous avons un message partout. Pas à l'Inzambe. À quoi on peut son message dans Moutalibo, Maman Moutalibo, Maïli Bossanda Kunayo, Benda Kozika, ceux qui peuvent prêter attention, au Monika Liboma, au Monipenda Kozika. Voilà. Donc, dans mon pété et le passe à Okoro Sangana Minito. On a dit que le y a le Kouta, na Kombo et Nzambe. Donc, je l'ai dit pourquoi. Pour nous connaître ça na bateau landake. Ce que je veux dire, alléluia, au nom de Jésus, et na Kombo et Nzambe, c'est la vérité et rien que la vérité. OK. Ngai pasta abengangai, abisinga bisaisai, Nzamba laksinga yo ozosala accident moko munene, okosa sorti nango. Et puis année ba comédien bo landana. Bosanga na bosala prière. C'était par Canalia, vers Kabamba Massoum. Quand on fait Massas, on va bandara bon producteur. Ah, ça bise au boé, au bon de la semaine. On a un produit bino. Na bête en okara. Au yé ko senga numéro na ngapa ya Kabamba au bengi ngai. Voilà. Au peut senga kombo ya prophète Shalom. Oui. Prophète Shalom. Voilà. Tu te rappelles? Oui. Prophète Shalom. Ça, n'a négligé. Na uta boîte. Nakenda boîte de nuit ngamoko oyo ezali témoignage sikoyo ya nauta boîte de nuit chez Temba Nzambe aza koyoka ngai. Alléluia. Na voiture ya rouge ya des capots, il y a deux places. Ah, comment ça voilà. Na bimi na boîte c'était vers 3h du matin. Ngamoko na meli babio na ngai na bimi soupe na tolo. Na bandi koya na si bato ba yebikin. Na komi liboso ya Sonal. Oui. Nini Sonas pardon. Oui. Ya Sonas na moni ba camarade moko ya Bandal. Camarade moko ya Bandal. Na nasi soki bato ba yebi Bandal bia ba retourna garçon moko mona e Pakalingomba. Oui. Pakalingomba banda fanda portable ka kenda pe Angola. Voilà.